Merci papa kopesa biso nzela pona koyoka makambo malekaki na 5 mois. Tokolobela likambo ya mbotama ya papa Kisolokele. Kasi tokobanda nanu na papa ndenge abandi na likambo na ye. Mbotama ya papa Simon Kimbangu na 1887. Pe étoile ndenge monanaki na 1910. Elaka ya kobotama ya papa bango nyonso misato. Pe ndenge pe kolo Yesu apesaki autorisation na le 5 avril 1921 wana pwete abanda musala nai. Solo musala ibandamaki. Denge papa lobeli yango na 30 ans malgré na prison kasi asalaki musala nai. Musala ego koma na papa bango nyonso misato. Ndenge papa Mfumalongo papa denge nda kontima basalaka mise et reprise na mama Mwilu na de 12 avril 1959. Na ndenge pe Ponsome ya Lingomba ezwamaki na ndenge musala na bango esalamaki bango nyonso misato ya bule. Na 1989 wana na 5 mois papa Mfumalongo papa denge nda kontima azwaki parole. Na parole na ye na kati aye komona ete moyini Satan aye kokota na kati na Lingomba pwete akoka kobebisa misala tata Simon Kimbangu. Bakomi bandimi to ba croyant kasi na mitema na bango bayelaki pwete bakoka kobebisa musala ya tata Simon Kimbangu, surtout na bambwala misato na musala nyonso bango basalaki. Kasi na suka aye koloba ete kokota na moyini na kati na Lingomba ayingeli na biso azokofanda na biso bazakolia lisani moko na biso. Kasi tokosuka nde na triage wana ekosalema na bizaleli ya bato wana bakoyela biso makambo oyo Lingomba apekisi. Lingomba ache mibeko. Soko moni mutu aye kopesa ye conseil. Na conseil azo kopesa yo azo kolakisa yo nzela. Kasi nzela wana elakisi ete na Lingomba tata Molimo Santu ezali mobeko. Na tango wana yo moko okososolake oyo alingika bungisa ngai. Donc ndenga lobelaki yango c'est très simple pour na ko détecter batouana. C'est très simple. Donc les lobeloba maka na 1990 na tango wana po pambate pa de ngene na 89 ni ba fanda kia wasalaka 5 mois. Tango bakena Kinshasa suka pisaka nzela na papa Kulutu pweta akende poto pe Mfumalongo papa ngenda azonga kasusu awa na nkamba nde ayaki kosala lisusu 3 mois. Na tango wana nde ayaka na ba jeune 300 jeunes ya Kinshasa pwete baya kosala misala awa na nkamba. Programme ba papa izalaki ete ba jeune wana bafanda libela na nkamba. Ndenge bango nyonso tango bayaka 300 bakendaki kofanda na mpioka. Lelo oyo totikalaka na ba papa Maf, ba papa
Gilles Kiese, Papa Mbaki oyo asalaka makala na Papa Mbala bango nde batikala bamisusu nyonso wana bakokaka te bazongaka bamisusu mpe babimaka na ntina na mibeko ya Yerusalemi. Yango tokolanda maloba ya Papa Mfumalongo Papa Diangenda Kuntima nsima nde tokokota na likambo oyo Papa Mfumalongo akolobela. Yango topesi nzela abandeko na biso ya presse batiela biso maloba ya Papa Mfumalongo Papa Diangenda Kuntima. Nakumba se ye mwana velela ukunga tu yimiri ba faki betu ba wonsa turi telama ukunga una wana sambu yitelevo tata nzambi mumazulu nkembo ebete butu televo mbieto kakatula mfumu Yesu mumazulu mbieto kakatula tata mwanda velela mbieto kakatula bapapa na bamama na kanisi nzembo yoto yimbaka ya solo bisi yonso to telami vraiment fixe mouvement et zali ribondire moko makati soko to yibaka yango ntina ndeli kamumemi zala makati ndenge nini noki tuzi réponse lelo yo to zale na ituma na kati na mukili ezali kaka mukili mazaire te mais na kati na mukili mubimba surtout soko totali mukili oyo continent na biso Afrique solo to zale na pasi toki tata passer bobe makamu alubida bisu ezali mokeka selvi makamu bele soko to mitali tomonini makamu bele mazangi bisu lelo soko to yemi nzembo wana to fuka mipenza makati to libi ete nzambe tata koli Yesu elimu santu malamu nde bonu labisu mindondo wana mazalo koleka kuna na Angola soko bisu nyonso tuzali na mutima moko noki pe kuna na Angola pe la paye kasi to kuneglige yake yango awa na kati na mukili tozali kusenga la paix tozali kutala na Congo soko lelo dikabuzali te kasi makamu mazali kuleka na sebi ni za kutala ka yango te kenda na Gabon kenda na bamukili nyonso tukaka ndenge na lubi na kati na continent ya Afrique tozali kutraverser période moko de transition incroyable mais vrai quand si tozali kuyiba ka yango ntina te lelo yo na basekus oyo yaki kuna na pai ya bamundele sekus na bango ileki ndenge mususu kasi oyo ya biso eza kulekaka mpe ndenge mususu yango na mutabobe alobaki ete wamana longwe ngangu wanu ko izaku soko muntu aye kopesa yo matei zala na mayele na yo il faut okanisa matei wana ye tata oyo apesi ngai obi mama oyo apesi ngai est-ce que ezali mpana kotunga ngai ou bien ezali kulungula oyo eloko ezalaka na ngai po ate bapesa ngo na moto mosusu bamama batata totomeno sengolo bisambu bie toka tuvilakaniko tata nzambi mazulu nkembo ekokaki nde na biso awa na kati na mokili mwa biso c'est-à-dire mokili mwa biso Angola ezali mokili mwa biso Congo ezali mokili mwa biso Gabon etc
to senga na kimia moye zali soko tumepesi bori na nzembo to yimbi nkunga kwani wo utuyimbi vote to mino kubika kibene ngindo votata beto di amri kuize yeto di kuna nkat kila fulu kuna ngola phela pay kotele kuzayir phela pay kotele wonto mkazi uyilanga msuka ku Rwanda kwa konto kanta kizebe muko kutuko kutuweka na beto bandombe mpasi zina yako mama mpasi zina yako tata orka tata nzambi wabonge kunku ken wagana ko kwangiye kan singi wagana kunku wala bwano kay mabu mutindu to kan tanga mpele ina to kabane tata nzambi idi ade don kunga ya nuvo tata nzambi mu mazulu uyambudila katuna masumu mami fumuzambo ndo kanen satu mukatula masumu wako ngencha promesi yene kwa mfumu wako fumu Yesu ngeye ko konkembo katule sumu ndiami d'accord ncha promesi yene kwa mfumu Yesu yani wafana kulusu mpasivo ngeye mundo tovuka uzito maloma dia kwa muanda verela ndio natulananga kunzulu benon kembo kalanga yenu kanti beto wonu kiki tufote kala yelu vamu kadide bunera kubamana kunzulu kembo vanzalu vuvamu kanti luvuvamu katota la sosoko tozali kuluka la pete lelo mungunya kote na kati na basani na bisu mwenyete bousculade ici comme nandaku mwenyete ndaku na bisu ezali Angola, Zaïre, Congo, Gabon, Cameroun, Sénégal, etc. Ezali ndaku na bisu kanti tezali kuoka na disusu te pona nini tokanga mina makambo mususu makambo wana tokanga mina wango mango wana mazali kusala bisu pass tolu kanzila mukolo tokamata decision a malamu nde toka na kubonda la bele mzembo ba kuplemisa toyo sokoto ni pesi nde solo to kuki to fuka magaka tangu tokolela bele nzembo wana makabu tokuluka tokujwa yango zana yango fasite kasi ilunini ne tolungola nanu makamu na biso ya pamba pamba uto uzala kana yango to zalena mauvaise emballage zozo kazileni kutusonga kiesiko wundi kia kimpazi na yetu butara kwa nikaka anelo lele kwa kuleni zaba kwa mama tayoka tolo takutanyi kutuna uu kansi kuleni zaba kwa mambo matayoka manza bampangi za betu bampangi zami kiele kachani kiki batate ba mama tuwa kiseno zola tulunde na minsi menong hatu mabuta kulutela mobilu vivi lu foto mona vo papa we 4 severe kansi wa manana tusitu nata kenda kala botu na bagai ngoma nous gagnons ou bien nous perdons pour du bon sanguina kama zetu za tatu za mvu zina tu mone mpati zina bankaka zetu kaba Monaco e bantu boba wote batusongele owe aizikite be total mbolongwa ebe bantu ba sitwa kalavumba bio ba instrument mpasi zampile imetwangwa tout comme na 6h du matin jusqu'à 18h muna kisalu na travaux forcés nje kunwe maza nje kujia kani kima nko kala mpebu fuana ale baka ba wanu kwa konto kima obinga tola fin du mois nga tukiti bobuna kimo mbu kampile ine tule na kala kampas idi ado tuzibule meso katwe ndi mubiendele lako tata pasere bobe ya livo wa mana longwe ngangu wano kwa izako betu ka bantu ko tufuti bo ko lavo bantu bobo
mwakone bakunzolela ngamana katwanti mamia ukwanda kwa bena mpobaza mfumu Yesu ce peuple m'honore de nom ntimamia ukwanda Yesu yani vokai bomo bakota balu batako vo beto balemvo katwana yalutele de vo mbazikale 30 juin. Moi je veux fêter ma anniversaire moi aussi ça là il y a 30 ans d'études. C'est-à-dire ndongo kele vuma kuma tatu depuis le 30 juin 1960 au 30 juin 1990 vuma kuma tatu et que tu sais qui va 30 ans sur les bancs de l'école nsuka diambu ni ta mwanda velela beno batatu bandongo lwakuba mampasi vo mukutuye kolele ku abanza bisonyo stolo yoki papa diangenda alobi na Kikongo alobi pe na Lingala pamba te message na yoana ezalaki awa na Nkamba soki totali makambo oyo alobeli na maloba na ye oyo moyini akoti na biso na kati moko papa SKK ayemisa yango tango papa Johnny mayanga kufaki tango ana ayembisa yango ayembisi na Afriki ayembisa yango yemisa yango pe nzemo ngeza ya Kikongo to yema le Kongo pe na expliquer na Lingala elingo baboye Tata Nzambe mu mazulu nkembo bia mekatula sumu diame vidingisa Alleluia bia mekatula sumu diame vidingisa Alleluia mfumu Yesu mu mazulu nkembo bia mekatula sumu diame vidingisa Alleluia bia mekatula sumu diame vidingisa Alleluia Tata Simo mu mazulu nkembo bia mekatula sumu diame vidingisa Alleluia bia mekatula sumu diame vidingisa Alleluia na Lingala elinkolo baboye Tata Nzambe na likolo nkembo esengo Tata Nzambe mu mazulu nkembo mabena ngai longola nyoso masumu na ngai bungisa yango masumu na ngai bungisa yango. Deuxième solo nkolo Yesu na likolo nkembo mabena ngai longola yango masumu na ngai bungisa yango
kotala yango lisusu te. Troisième solo. Tata Simon Mazulu Nkembo biya mekatula. Tu ye biye. Asana biswawa. Toza kumona ye. Fara. Donc, Papa Simon na likolo pe awazali. Mabena ngai longola yango nyonso. Masumu na ngai bungisa yango nyonso, bungisa yango. Alléluia. Donc libela. Toyebi. Nzembo elobi yango Tata Nzambe nkolo Yesu Papa Simon. Papa Simon mususu te ye yotozana yawa. Mususu te yende. Tata ya Bilaka. Abotami le 12 septembre 1887. Mbula tukumisatu na boloko. Pona ko bikisa lo poso lwindo. Biso ko le tamba vraiment à colonisation des aéros mabe. Et bembe kufi. La kisana no na tala soki afuta kimpako. E bembe. Bakamati buku mundele. Afuta kimpako te. Ale zomi. E bembe. Pia. E bembe. Ale anyati lususu makaka. Ale bokende kokunda ye. Afuti mpako te. Yo koloba nini? Yo, mutu mwindo. Kimbangu alongolio na pasi oyo. Me ba perdre l'indépendance Kasavubu, Lumumba, Mutankanza, Kamitatu, Kizenga, Baunuswana, ba fautif. Mbongo wuti na Simoki Mbangu yangoyo, la table ronde de salut 20 jours. Apesi, ato bomba likambwana, tito ko kufa biso nyoso, mutu koloba likambwana te. Mbongo Simoki Mbangu. Il faut pesa mbongo pour que libérer mboko. Mettre croquet. Kao. Mutu amemaki mbongo wana, papa kisologele. Beau frère nangai, bona lobiango. Na lobiango. Abala kinde watatela nga mwasi, nsalu zakanda. Yemte amemaki mbongo wana. Uzomona? Pesa mbongo, kao. Meti kukulubi, meba pesa mbongo te, makamoshe sili. Papa kisuko la telemi. Ko. Meti kuka jata. Atangi. Okay. Alongo lindabo. Akamati mbongo apesi na membre ya gouvernement. Babindia le plus de 10 basala kona. Batouni Maître Croquet. Est-ce que c'est au complet? Maître Croquet a jongi bango. Oui, c'est au complet. Bakamati livre d'or. Nous vous accordons votre indépendance. Le 30 juin, jeudi, le roi Baudouin viendra proclamer votre indépendance. Signé. Bakamati livre d'or. Oyo muto sombe lo na bitabe na yengu ba. Ale kamata atiango na mabenga. Bapesi na yemu tepesa kimbongo. Lelo mutu mwindu. Papa Simon Kimbango yokela biso mawa kaka. Parce que biso batu mwindu okomana batu muso okomana mutu me ntabaka ke lati nzoto ya mutu. Azane mutu me ntabaka o baliaka me lati nzoto ya mutu me za okende me ntabaka ka. Ya ngwana nzamela biso yokela biso mawa. Alors na nzembo oyo Tata Nzambe
nkolo yesu tata molimo santu toza kobondela kaka masumu na biso alimbisa biso ayokela biso mawa vraiment ayokela biso kaka mawa alimbisa biso nzembo lobi ndenge wana tata simu mazulu nkembo biya mekatula longola mabe na ngai nyonso limbisa masumu na ngai limbisa longola yango nyonso bikisa ngai nzembo wana elobi boye nasina loba ke iye moko mutako yembisa yango iye moko miputazwa kyango na ibitu sike baba misipi ko bakisa likambo ko bakisa likambo. Merci Mbuta. Na komba tata mwana pe tata molimo santu ya solo nzembo yo ndenge Mbuta lobi papa Simo Kimbangu Kiangani ye moko mutazwaka nzembo yo ye moko pe muta yembisaka ngo na liwa ya papa Johnny Mayanga tango bakomaka awa na tokomaka awa na Nkamba ayembisaka ngo longuement biso tango tokomi tozongi na Kinshasa totiaki yango na honneur ya papa ya bapapa bango misato totiaka yango na honneur. Donc ceux qui bapesi ndenge toyembaka lelo bendele ceux qui bapesi bapapa honneur tobeteli onkembo après ça bapesi mbote ya bapapa nde tobeti nzembo mbiya mekatula tokobeta yango tous les 3 couplets. Tango sikoyo nzemba bendele ye nzemba bendele tango ye papa Madudu atali albino faut changer mbiya melongwa tobeta yango kaka 2 semaines papa Diangenda ayaka na répétition ayebisi biso nzembo ya bendele ya ngai te ya tata tata tango koya nde boko bentela ye nzembo ya bendele ezalaka ndenge wana tango batata papa bapapa bango mibale bakei papa dialunga na ye biso nyonso tofandaka comité siko nzembo nini tokobeta mpona papa Fumambanza en tout cas ba révélation esalamaka tosali ba prière nzembo ye kobima tala ye mwana wa Nzambe oyo ayeli biso yokela maloba maye yakani tolanda ye biso bi oyo nzembo yo yango oyo ya papa Fumambanza mwana ya Nzambe me toyebaka te nzoka kolo Yesu ye wana. Donc tobandi pe soki topesi mbote ya papa Fumambanza ole tobeta nzembo oyo ya papa Simo Kimbangu Kiangani tobeti mbala moko tala ye mwana wa Nzambe papa Fumambanza première fois tobetaka ona Kinshasa aseki abi banoyo nzembo bazwili yango wapi pamba te nkolo Yesu ezali nde ye. Ale nzembo ya mwana tobetaka ti ndenge papa Fumambanza atikaka biso papa Simo Kimbangu Kiangani tanga tue bonga tobeti sikoyo bendele papa Simo Kimbangu Kiangani atali biso aseki tango tobetaka bendele itelamene na Yerusalemi Kimbangiso ye mukola liboso tobetaka nzembo wana awa na kati ya ndako ya Nzambe te tango tobeti ye nkolo ya nzembo papa Simo Kimbangu Kiangani pamba te papa Diangenda alobaki ete nzembo wana ya ngai te ya tata tango akoya nde nzembo na ye eza momo te tata ngo aya to aya te eskaka donc banzembo na biso eza inspiration direct ya bango moko banzambe nazongisi pa ya Mbuta tamso bakisa mwa likambo. Merci papa disciple bendele mutazwaki yango azali pe awa Mama Clémentine. Bon,
makambo municipal alobi ya turbulation ya solo to yebaki makambo wana kala le 12 mai 89. Dieu vous a armé pour défendre ses intérêts. Ah, biso hein. Mais aussi bakabindo kitendenge nini? Or que makambo ngoto yebeke ko ya yango yake. E tata mwako ya bako bundisa ye makasi. Bako bundisa ye makasi. Turbulation ekozala. Na kati ya lingomba pe libanda. Et même les grandes puissances seront touchées. Alobaki boy papa dengue na biso. Le 12 mai 89, Dieu vous a armé pour défendre ses intérêts. De ça qui peut défense wana. De longi yangope. Pour te dire que banda kala mutu mususu te kaka papa dengue Alexei biso papa Simo Kimbangu Kiangani mutu mususu te. Papa dengue ko kosa biso te. 4557 voyages dans le monde. Création Fafar Kimbangis. Le 26 septembre 1957 à Léopoldville. Ayabiso makambo même ya oyo batulibulation ya bano yo yangambo kuna. Ezali mawa mingi hein? Papa dengue na 80 na konjo l'hôpital. So bo moni makambo wana bo benga bana na biso. Bo yebisa bango bino bo tambola ki na batata biso badu tala lobaki bonesika boy tala lobaki et tout ça là qui peut yango le 17 juillet 1998 to bengsi bana papa nyoso aliboya tala to tambra ke na tazana bino tala makamba yebisa biso to bana ko yebisa bango boye kasi ya ha mawa mingi po esika to mona kike mwana moko bon e bino ba mishi botambla ki mingi na papa e papa bango njusu bakei na kati na biso bana nani akozala mokonzi oh bayo kwa soupçon ndenge nini to yibi makambwana te oh il faut boyeba ka biso tambo na papa te bino ndo batu tambo na papa partout tete makambwana to yibi yangoto ah malamu ezala kaka ndenge wana parce que papa bango njusu bakei soki na kati na biso bana mwana moko akomi mokonzi eza malamu te malamu biso njusu ezala ndenge moko wa bandeko bomona wapi. Merci papa Saidi. Bon. Toyoki signification ya banzembo nyonso tenge boyembeli yango. Boyo maklema pe azana yiwana comme ça aya koyebisa biso ndenge nini azwilaki nzembo wana ya bendele itelama makambo nini bango papa bayibisaki ye etango nini yango bendele yango ikotelema na kombo ya tata ya mwana pe Molimo Santo balelekaki na bosana ki na lobaki le 5 octobre le 10 octobre puisque tobimaka le 11 pour le 12 ezalaki ndako ya Nzambe ya solo papa ezalaka na 12h na 12h papa atindaka biso na beko na ndako ya mama Nkaku na Delvaux tobiki babeko ya ndako epikisamaka me mokolo yango tobi pe ndenge tobengamaka te nga na wuti na ndako na nga nazalaki mwasi libala na ye muntu mosusu pa ye tokomi misato tokomi na centre papa na centre aza te siko mama Nkaku ake na telefone akobenga papa tomoni yo awa talobi papa na ngai apesi nga mobeko lelo nakoki komona libanda te bosunga ngai pardon papa tokoki kokende kobata mabondeli quelque part bokende kaka makambo kosala bokokuta ngo sur place nde tokendeki na ndako mama Nkaku tosalaka 1 mois na Delvaux kuna le 10 wana ezalaki na 12h na 12h nazomona protocole akoti tant protocole akoti babi tata nzambe azoya ngai nazalaki na position na kogumba boye na gumbi elongi na se boye allez le protocole akoti tata nzambe akoti papa kulutu tango akoti balobi na ngai boye te ndengo gumbi boye elongi boye te po ezalaki libondele nzambe ambe abi libondele nzambe basambela kango soit odi maboko no mibale o croiser boye soit otie maboko na yo bo soit oti maboko bo plier maboko boye
soki ozosambela libondele le 6 avril ozali en direct na tata nzambe fo kotia makanisi esika moko na lamuki le nazo kosilisa kaka nazwi na nzembo wana. Donc nzembo wana papa atunaki na masolo wana atunaki biso montagne oyo kokuta na mokili mobimba ezali wapi. Tolobi na Yerusalem. Alobi na biso vous êtes sûr? Oui papa. Vous êtes certain? Oui papa. Alobi mokili mobimba ekokuta na awa. Na mwa makambo alobi boyi. Tango mokili ekoningana. Dora tozuna no radio te. Tozuna no radio te mais alobi communiquer koleka na radio. Eke bakimbangiste nyonso tu tata azana posa na bino na mbanza. Papa c'est bon kimbango. Akozonga lati liputa lisoso yako benga biso azana bino na posa na mbanza. Le ako benga bino ba misusu bakoya na appel te. Alibe ba misusu bakoya na appel ya molimo. Kaka ndeto yaka na feti bolona to yeba kite kutu ba feti kozala boy. Ba na feti bakangi atikali. Ba misusu soit malade atikali me ba misusu bazo appel ya molimo. Abondeli asutuki maboko na makolo makomi na mbanza na komi lindenge nini. Mais la l'air wane ko sala bongo biso to bana ko préparer likamna biso ba papa boyebe loko ango na keka kalikolo to bana ko préparer pour l'air ba ko boaka biso to lokoti to populi bien to ke ko préparer ango le to ko préparer ango bango kuna le ba ko tala ba kimbangi se ba kende wa to mona ka bango lisute oyo ba ko tikala ba ko yeba ke bazali ba fo kimbangiste. Alors l'air wana ekozala problème. Mais na mokuse papa lobaki na biso ete montagne mosusu ezali te awande ekotelemela bendele na kombo ya nkolo Yesu. Donc na mokuse ya mwana papa. Oyo bakotika ba foki mbangiste. Donc lelo matei na biso eza makasi koloba ete biso bakimbangiste toyeba kete bafokimbangiste bakota na kati bakoyeba na kaka na bizaleli na bango ndenge papa Diangenda auti koloba yango pe alobi ete tondima te deuxième colonisation ndenge papa Saïd alobi mutu akufi kasi batala soki afutaki mpako soki nyanda afutaki te fimbu ezalaka na ebembe na biso culture na biso ezalaka ndengo na parce tolingi makambo yango ezonga yango tozokomona papa si bakebisaki biso tozala mayele. Alors na tina ya nzembo ya mbiyame ndenge papa Saïdi balobeli yango na papa Misiple toyebi malamu ndenge papa Mfumalonga lobeli yango te de 1960 ti na 1990 wana donc 90 donc le 30 juin de azwaki diplôme naye parce que na 1960 wana papa Mfumalongo abundaki bitumba makasi ba dissident. Donc oyo balingaki pe bango pe bazala bakonzi na kati na lingomba awa bazwaka yango te bakomaka ba ennemi ya papa Mfumalongo ba musicien oyo atango wana ndenge boza wana papa Saïdi yo papa Misiple boyebi bitumba oyo bino bobundaki na chorale Yerusalemi na tango wana pour en 1960 le 3 avril ndenge nzota papa Simon Kimbangu ekotaka na nkamba papa Simon Kimbangu ekuteke mboka na ye ebebaki makamba mabe nyonso ya bosoto oyo banzambe babekisi ya ngonde ekomaka awa. Donc na kati na kamba te na mokili mobimba po boyeyi ya nzota papa Simon Kimbangu na 1960 wana
a partir ya likolo kuna ntango nzoto ezoya bato mingi bakotaki babato bazwaki mituka balandi nzoto papa Simon Kimbangu tikino na nkamba yo bikolo nyonso ezalaka awo yo makambo mabe nyonso oyo epekisami bayaka nango awo na nkamba yango nde nzoto ya papa Simon Kimbangu eboyaka kokita kasi papa Mfuma Longo papa Dangenda tango afukamaka asengaka bolimisi asengaka na papa Simon Kimbangu koloba ete bangoyo malgré baza babeka si bongola bango pamba te bango nde bakotonga lingomba po ete bakoka kotonga nkamba nde papa Simon Kimbangu na bosengi ya papa Dangenda nde afongolaka motema na ndenge bato nyonso bafandaki na nkamba mpe kosimba nzoto na ye kasi papa Simon Kimbangu apesaka nguya na papa Mfuma Longo na papa Dangenda kontimete abongola bato nyonso wana oyo bakoyoka te babeta mafimbu oyo bakoyoka te batumbama papa Dangenda azwaki courage wana yango tomonaki ete faki na korali Yelusalemi papa Mfuma Longo abandaki kotambola na makolo bamboka na bamboka Congo Central nyonso abino bozalaka na tango wana pe bayini baza koloba ete ye Dangenda yete ala pona ko l'accepter ye yango bomemaka papa na Chipoi eza ndengo na bamboka nyonso siko soki mboka ya Ntembe alibotie papa Mfuma Longo na Chipoi bino nyonso na makolo ezalaka ndengo na tina kate Kinshasa alors siko na tango wana surtout biso bakimbangiste Mfuma Longo soka moni ete yo oza kimbangiste kasi okoti na mulongo bata mabe liloba na yike na kotumba bino promesse salaki to yibili ka moto to yibi angote kopumbwa Bible kotombola maboko to yibili kambo wana. Alors, a opena nkamba makambo wana aba 1970 siko po papa babongami siko ete tokende na botongi temple potango wana le 6 avril 1961 ndenge chamaka libanga awa na mozole awa ndenge za wana isengelaki ndako ebanda kasi mbindo nyonso wana mabe nyonso wana emonanaki ete foto longola yango pamba te tokoki kotonga tempelo na mbindo nyonso wana te nde bapapa basokolaki biso na 1970 ndenge programme ekomaki ete kolia communion na koloba ete po soki moto alie communion alakisi ete mabe nyonso abwaki akozongela lisusu te papa Johnny Mayanga bango nde bazwaka mukumba wana soki papa Mfuma Longo apesi bango ordre kopumbwa ekulusu kopumbwa Bible kotombola maboko papa Johnny Mayanga yendende mutamanda kozwa devoir wana ya koteya bandimi ete soki boyoki te bokebi felo wana topesi ntela na papa Mfuma Longo papa Dangenda kotima ete atumba bino toyebili kambona te biso wana bana mike toza kolanda kaka parce que na ba 60 wana biso tokomi na ba 5 ans mwana za deja mayele eza boye te toza kotala makambo nyonso na 70 na 70 wana donc wana esi tokoli deja tozoyiba makambo nyonso ndenge eza koleka
Alors likambo nini ekotaki awa na Nkamba en 1970 wana mobulu ekotaki makasi na Nkamba ba jeune tozoyoka lisusu te et surtout eke en 1960 wana tango ba classe efongwami awa na Nkamba baboti partout dans la province nyonso na Congo Brazza na Angola ba préféraka ete bana na bango baya na Nkamba kotangela na Nkamba parce que koyekola na Nkamba entre temps bazo yekola intelligence ou ya classe pe sagesse to botosi ya lingombo ya tata Nzambe awa na Nkamba kozoma ile tata Nzambe awa na Nkamba bana batonda naka awa plus de 5000 enfants bandaku ya kolala donc tukola bandaku ezalaka te na biso bana classe okokata banjete mukolo wana kaka bokati banjete bosali ndaku bolali yango pe bana batonda naka awa na Nkamba oyo kotokoki komona kaka peut-être papa Bruno Nyami nzoko nde peut-être aza siko na Nkamba ayebi makambo ngo ndenge aza kolanda biso kuna biso wana bana mike toza kolanda bapapa wana si bakoli déjà toza kolanda. Alors mabe elekaki na kati na Nkamba na ba jeune na tango wana surtout bana classe alors makambo nini yaki kokota siko ekomaki ete na bana classe ba tambolisi balobi ete ba préfet ba directeur balobi ete pona ko éducation ya bana ezala malamu na bana ba mboka nyonso ba dortoir esalema comme ça bazala na kati ya dortoir babimaka lisusu te baboti baya kopeselaka bango bakwanga kuna biloko kolia kuna comme ça éducation ezala malamu esalamaka ndenge wana na kilo kuna na camp na kilo na école kuna au dortoir to monaka awa na Ngombe Kinsuka sika ba papa boke bazali ba dortoir ezalaka wana pona bana école primaire makambo nini yaki kokoma ndenge tozoloba mobulu ekotaki mingi na bana classe pe likambo nini ekokota ya makasi bana o bazalaka kuna na kilo na dortoir wana bana moko bautaka na Kasai bayaka na kisi ya kake kobeta na kake ba misusu ya ba mboka awa bazwaki pe kisi wana sikoyo ekomaki komekana bazobwaka bakake komona na ba professeur na tango wana elaki na ba professeur o bautaka poto bamiso bautaka États-Unis mingi mwana mwasi azalaka mama Christine Peugeot alaka française na ba Ken na ba Marlin bango bautaka na États-Unis donc kisi wana donc kake tango ye makasi oyo bazalaka na kisi wana soki professeur azo déranger na cours bengani ye kaka tango kozonga kana dortoir mvule zate omona kaka boye wana ba papa bazoko bongisa siko poete na 71 wana communion elama e wana matei eye makasi papa Mfumolongo zo lala te ko kota na bamboka ko benga na milimo nyonso wana me awa na Nkamba donc makambo wana ndenge komaka makasi wana ye moko papa Mfumolongo papa Simokimba Ungiangani obligation à l'école à que gofanda kuna na dortoir ribuna papa interna alors ce qui moi mvula kaka donc mitema donc nyonso moi été alors
En 1970 wana 70 de papa Fumalongo à Yaka en mois de mars uniquement pour l'école secondaire kuna. De pumbwaka ikuto pumbwaka biso nyonso na ngai pe donc nakomaka tokozalaka bana classe na primaire na secondaire biso nyonso na mokolo wana nde topumbwaka ikulusu po ete makambo wana ya mabe ya kobwaka bakake esila. Donc souvenir eke mvula ya ndenge wana ebetaka ntango tozopumbwa ikulusu papa Fumalongo alobi bana na yokili bino mawa bokota na basale de classe mama Mikala alobi tembe aingia na ngene ina masumu biwigi mnantima miao bika monamo vula ya mabanga ndengwana oza kolela kasi maya miso za komona nate oyo bazalaka na biloko wana tango akoti na kati ekulusu akangami azoleka te wana faki bazosenga na papa Fumalongo papa abima to beta ye bo beta te bala moko basirimi bazwaka devoir soka moni akangami ndengwana le bozi camarade na ya azana dortoir nini azana salle nini o salle boya le boke notala na valise na ye bakende kofongola na valise moyo bona bakisi nyonso wana ezala kati bamisusu bamaki ntango bakaki eza kobeta ndenge wana kuna eza kofula maki eza kofula oyo mosusu kutu ye ti sikoyo ye alobaka na ye nayebi te soki eza envie akotaka mpe na faculté de théologie na papa Emery donc autaka na Kasai ye wana nde penza nde amateur ti esalamaka ndenge wana eloba miete esili donc c'était en 1970 donc 70 en mois de mars si bakaki ezalaka mingi mars avril emonanaki ete esili makambo nyonso wana esili eleba misusu bana classe balongolaka bango directement na classe bazongaka na bamboka na bango wana etango wana eyebanaka kete makambo yango bana classe esili okozongela lisusu te papa Diangenda apesi promesse albe bana classe soki makambo yango ezongi lisusu bino nyonso bokozala brûlé. Esili ane wana sikoale oyo elandaki 71 donc 71 nde sikoyo makambo yango ezongaki lisusu awa na nkamba makasi lisusu kaka le même bana wana donc kuna na kilo kuna soki mvula yindi kaka muke donc bana fo babima donc okomona donc éclairage ya pamba bino nyonso na salle de classe bozwa mi courant ba professeur amindele ko kuisa nzoka nde ezalaki na mwana wana mutu ya kinima awa na Mbanza Nsanda azalaka initié na bana wana ya otaka Kasai nde atikalaka na makambo yango. Donc soki professeur opesi ka moindre punition kaka yetango akende kuningisa mvula kaka muke kutu nano ebandite kuna ya bandi ko bwaka sikoyo wana to komina mois de mars wana siko tango azako meka ndenge wana na le 18 mars wana nde papa Johnny ayanga aye kokufa na Kinshasa ndenge batutaka na mutuka autaka na Farage epa papa Kwamadio po babandaki kolala wana po akota akene na Monkoto de mutuka etutaka ye bala moko na mukolo wana papa Fumalongo papa Diangenda apesi message na Lingomba mobimbesika Lingomba ekei ete banda lelo
paroisse tokota na mabondeli koyemba pe bana classe bakoki kotanga te ti papa Johnny Mayanga akokundama bongo nde bana classe bakoki kozongela ba classe. Mais lettre wana pe komaki ao na Nkamba, mais ndenge komaki ao na Nkamba ba préfet o bazalaka lokola bazalaka ba catholique balobi bana fo batanga ti mukolo nzoto koya tongo na ngoso ki balingi bakunda nde bana bakotanga te, mais siko ba continue na bango kotanga. Papa Mfuma Mbanza ndenge toyebelaki tango atindi bambuta dibundu kuna papa Samba papa Kinyuka, mais ba préfet wana lokola bazalaki na ba catholique balobi non, ça ne se fait jamais. Les enfants vont chômer pendant une semaine comme ça ou bien 3 jours, c'est trop. Makambo wana eyokani na matoi ya papa Mfuma Longo papa denge na kuntima na Kinshasa. Papa Mfuma Longo silikaka pourtant wazoya banda kasangulu ba école nyonso ezotanga te bana ba bimi libanda kozela nzota papa Johnny Mayanga ti Mbanza Ngungu ti na Nkamba kaka na mukolo wana petango wazokoma bana baza nanu na classe. Alors avant kokoma ya papa Mfuma Longo wali angenda kontima na Nkamba wa oyo mukolo tuta papa Johnny ezokoma kaka ndenge bana pe bazalaki na classe kuna mbala moko oyo atikalaka na héritage wana kubwaka ka bakake tango abwaki boye ezongeli sur place akufi. Sur place akufi. Tango akufi pe wana abandi kokauka. Biso nyonso bana panike ba professeur ba mindele wana ba kweyi siko awa pe ba soin na tango wana ezalaki ya malamu te fo bakende Gombe Matadi na se ya mvula kaminyo ekanga minango susu na triangle awa pasi ezalaka ba mindele batie bango na kaminyo wana cantine mtebana kokumba ngo papa mamvevele tata na papa Ditons. Allez, papa apesi ordre que non ebembe wana il faut ekende na mboka na bango mwana wana ninga kufaka ndenge wana nde na classe yango pe panzani ba préfet wana moi baloba lisusu ezalaki susu te na ndenge toyaka tango bazokotsa ebembe na mutuka po ete ekende po mwana yango bayaka ne awa na kati na Nkamba mama Clémentine po apesa ye mai alamuka. Mama Clémentine te mutu asali mabe kenda mvimba kalende vutuka pachi na mutuka po ete bakende mbala moko pe ebemba papa Johnny Mayanga esokokota tango wana hangar ezalaki place temple ezali fo ekota na hangar po elala lobi na tongo ekende kokundama wana Mfuma Longo banda na Kinsungu kuna ces enfants-là ils seront tous brûlés. Na bango ba préfet bango nyos bako sala brûler kanda ndengwa na papa Mfuma Longo papa dangenda kontima kokoma zo koma awa place na 2e siècle wana po nzoto ya papa Johnny ekota na kati ya ngaro ndenge zalaki wana siko biso be bana classe na Afriki toye koyamba papa Mfuma Longo toyamba pe ebembe ya papa Johnny Mayanga papa diangenda boyi ko sentir biso osiko ba flûtiste fliki dirigeant nani papa Simugimba Nkyangani bala moko papa diangenda boyi ko sentir biso na ba flûtiste nzembo wana oyambiyame eutaki pai na yimuko butu wana tozoko yeko lango po biso pe na classe
na fliki pe tozalaki pe na kati wana ntango nazokobeta tom ntango papa zako azokobengana nga wana donc poto yaki poto ya mapapa mfumu alongo musicien ya Kinshasa batomboki ale bolongo awa papa Saidi ozalaka bino to bobenganaka biso bomwana papa bomwana po bobona kolinga te mutu akosakana na papa mfumu alongo papa jange en tout cas wana penza numero mwana ebeba kaka bogo letaka bula biso papa Diangenda boyi ko sentir biso nyonso baflutiste ale tofukami mbala moko papa Simoki Mbangu Kiangani Antone na nzembo tona toyibaki yango bete mbiyame katuna tango pesi kaka ton tobandi kaka koyemba na flite Fumanlongo alobi ata la dirigeant alobi papa wana nazotia commentaire te c'était comme alobi papa allez nalimisi bino bobiki bino nyonso na bapréfet na bana classe bino nyonso nalimisi bino nalimisi bino atango paka mfuma longo tango alobi kaka ndenge wana eke nalimisi bino mbala moko papa Luntadila aye abiyebisi bamusicien est-ce que oyoki nzembo wana baflutiste wana oyo bayembi ete ekitisi kanda ya papa Diangenda ndi papa Diangenda alobi ete banda lelo je retire cette parole de brûler na kotumba lisusu te na côté. Donc ça doit être vers le 20 mars 1971 pour ndenge papa John akufaka na Kinshasa kuna tangwana pa morgue za quitté il a fallu embaumer préparer et puis koya on umela ka pensa te de sikawana papa mfuma longo tango yokaki kaka nzembo wana na mois de mars 1971 vers le 20 ou le 21 de papa mfuma longo abina la limisi na kotumba lisusu te sikoyo na côté be arrêter la parole wana que je vais vous brûler pour amonaka tata mtu ayembisaka nzembo wana ana tango wana siko bato Kinshasa o bayinaki biso batabana classe ya Nkamba to yemba kana biso kaka nzembo ngo butu nyonso so to changer nzembo te tolinga muziki ba fanfare faki bana wana kaka baflutiste butu mobimba ya papa John. Donc nzembo oya mbiyame de ezwamaka ndengo wana na 1971 ya yemoko papa Simoki Mbangu Kiangani papa Luntadila alobi cette chanson bino ba musicien bozwa yango oyo ekitisi kanda ya papa mfuma longo papa Diangenda fo boyembelaka yango tango nyonso yango toyoki na ye moko na message na ye de 1971 1990 ndenge toyoki na message na ye aye kozongela lisusu nzembo wana ya mbiyame elelo tozongeli yango lisusu bozonga na bino bapapa. Merci Nzambe. Aibite soki commentaire mosusu ezali bozonga na bino donc nde ezalelaki ndenge wana alors na 1990 wana papa mfuma longo ayaki komona awa na kati na Lingomba pe na Nkamba
et que makambo oyo ye apekisaki bango bapekisaki bango nyonso misato tobandi kozongisa yango malembe malembe yango nde arepetele biso susu message wana elelo oyo à partir de l'an 2024 oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete tozongaki ya zero nde tobandeli lisusu mabe totiki to eleki et diminue bien eleki lisusu tolandi message ya papa Diangenda donc elakisi ete mayele na biso bana ya tata Simon Kimbangu yango tozozongisaka toujours ba message nyonso po eloba nango papa Yelebe soki tolobeli yango te biso batozalaki batemwe na makambo nyonso wana tokozala pe condamné boyebaki pona nini boteyaki te pona nini bolakisaki te pona nini bolobaki te yango tozali ko reprendre makambo nyonso wana pona mbotama ya papa Kisolokele ezali nde lobi kaka na 1989 wana ndenge tozalaki awa ezalaki na le 17 février 1989 wana ezalaki nde bandeko na biso ya Croix Rouge oyo brigade kimbangiste bayaka na bapaya ko fêter journée wana parce que nde na tango wana oyo mundele azwaka makanisa kosala Croix Rouge na 1863 nde bayaki ko fêter yango awa le 17 mars koya bayaka awa sikoyo bakuti bapapa bango nyonso misato tango basengi likambo na bango mbala moko balobi ete biso awa na RDC na tango wana Zaire tosengeli kaka ete libération ya Mandela ekoka kosalema papa Mfumalonga alobi c'est bon loko les appels date ya mbotama ya papa Kisolokele bosengi malamu biso toko exécuter ndenge bosengeli yango toko exécuter akobima kasi après est-ce que bango bakoyeba ete libération wana pe indépendance euti na nkamba est-ce que bakoyeba yango bato wana bakomprenaka penza te pe lekaki mukolo nde libération ya Mandela eyaki kosalema yango na sujet wana peut-être que na kobenga muke papa Yelebe mutako koki kolamusa biso na likambo wana donc demande ya bandeko na biso ya Croix Rouge na tango na 1989 le 17 mars denge basengaka libération ya Mandela po ezalaka fête na bango ya fondation ya Croix Rouge topesi nzela papa Yelebe. Merci papa kolo na ngai na maloba oyo pesi na ngai na kombo na tata mwana molio mosambo libération ya Mandela heureusement pe ça tombe aujourd'hui biso tozali le 11 février Mandela azalaki libéré abimaki na prison na date à lelo ça fait exactement 1990 et 2025
le 11 février lelo lobby le 12 février. Nelson Mandela ou bien Nelson Madiba Mandela abotamaki le 18 juillet 1918, même année que Papa Mfumalom. Ye ndenge yo lobi papa bande kona biso Croix Rouge basengaki mais Desmond Tutu, l'évêque Desmond Tutu, paix à son âme, alekaki pe na Kinshasa. Yempe asengaki na 1989 na mois de février, presque à la même date, asengaki mais alingaki aya na nkamba ba ya kité mais asengaki par phonie. Asengi par phonie. Tant que papa ba sololi, papa lobby l'année prochaine à la même période, la même date, Mandela oubima na prison. Mais papa zalaki toujours qu'on répétait les Kamona et après. Effectivement, l'année qui suivait, ndenge kaka papa a yebisaki ye, ndenge pe ba Croix Rouge pe ba sengaki, Mandela est sorti de la prison. Aujourd'hui, nous rappelé à mon père, c'était aujourd'hui le 11. Alingaki abima le 13. Le 13 février, papa palobi non, mon kumawana ezali à papa Koloto. Akweko bima après papa Koloto te. Il faut abima avant papa Koloto, de telle sorte que papa Koloto tango ya zali ko botama amema mokuma wana parce que mokuma apartheid Afrique du Sud ezwaki indépendance na ye le 31 mai 1961. Mais l'autre qui n'a pas passe apartheid, séparation des races. Mindele Epai, bango bazako dominé sur Batomuindo et Batomuindo Epai. Alors, donc c'est là qui bon mon papa, apartheid, et c'est là qui système ya passe. N'apartheid de wana, Mindele bazako loba kutu na Batomuindo, banganga nzame pe bazala côté alikamwana, kuna na bango na Afrique du Sud. Balobe za faute na bisote. Botanga kamokana na nzambe te. Bino bozali batu bolaka malaka mabe. Kam Noé alobaki na kam. Libota na yo kana. Bokozala baumbu ya baumbu. Boko banaka ko kata bakoni. Bozali batu moko ya itumbu. Yangwana toke ko sangana na bino te. Likamwana ekote laki bango makasi babi passe na bino. Bolaka melaka mabe ete libota ya bino bakana bino bato mwindu bozali bato na itumbu na bino ezali ko continuer boko kozala na biso esika moko te basala séparation des races et côté la ke bato ndenge wana ke tozali bato ya itumbu. Papa Koloto tango ye a botami le 12 février 1990 ndi akamataki likambo wana ya libération à Mandela. Bota, Peter Bota Oyazaraki, président, il y a Afrique du Sud à l'époque, papa. Alors, Bakari Kamomoko, papa, va se là qui n'a ngoté. Parce que les papa, lobby, il y a 300 ans. Peter Bota a yé à Ken en France. En France, va tourner à Paris, dans journaliste, lobby. Mboka Nabino, Mboka Afrique du Sud n'a rien envie à la France. Effectivement, sur l'Italie, Afrique du Sud, dans Johannesburg, dans Pretoria, surtout, c'est vraiment, ils n'ont rien envie à la France. C'est vraiment développé, Mboka. Abi, ben, bon, ça n'a désert à Kalari et tout ça. Mais si on vous avait donné, surtout le président sud-africain Peter Botha, mais si on vous avait donné un pays comme le Zaïre à l'époque, minéré tout dans ma camounion vous avez donné ce pays, qu'est-ce que vous alliez en faire? Peter Botha lobby l'Afrique du Sud biso ba minéré va tout développer à moi, mais hélas le Zaïre ce sont les noirs ça la kana bango eloko moko te yango un peu makamo ya ikomba ya kosenga bolim ici dont a parlé maman Clémentine maintenant tout ça et s'il qui a lobby ya yeko bakisa nous sommes à l'Afrique du Sud. Toko vana lisusu toko yange la motomouine encore 300 ans. Tant mon papa a yoki komona 300 ans à Siliki. Et c'est comme ça que vite balongoli de nani Bota na bonzame na bango bati de Klerk. De Klerk al abimisi Mandela. Mandela 4 ans après le 27 avril date il y a Maman Mouilou
élection et salami en 1994 wana et puis Yepé a commis le premier président de l'Afrique du Sud multiracial arc-en-ciel. Et puis le 10 mai kaka na date ya lingomba Yepé basali investiture naye a commis président. Donc voilà histoire un peu ya bato wana. Mais papa et Desmond Tutu paix à son âme akenaki pe na Vancouver ayebaki l'histoire ayebaki vérité wana nyonso tout. Mais il a manqué de courage. Kuna à Vancouver, ezalaki motomoko azalaki aveugle. Ben aveugle wana azalaki na riche monene penza, un grand riche. Akomi amoni sika banganga nzambe nyonso tout baza kosamela. Abibino banganga nzambe bino bozali na mosala ya nkolo Yesu. Mais bokoki kosalisa ngai te miso na ngai emona. Naza na mbongo naza na makambo nyonso nakoki kosala kosa mais miso ngai nazomona te je suis aveugle. Bango babi te makambo wana nzela kaka nkolo Yesu ntango ya koya nde makambo wana ekosalama. Mais pour le moment makambo wana kofongola bamiso ezali te bozelaka nkolo Yesu ntango ya koya. Alors nani Desmond Tutu atelemi alobi nkolo Yesu asi ayaki nga kutu nayebi esika ye azali ba miracle wana nyonso oyo ya moto oyo ye nde aza kosala yango asi asali yango asi azonga azali kati na biso atali epai bango nyonso tuboye wapi ye yo yebi esika ye azali atali epai ya papa ole alakisa esika alobi toza kotela ntango eya. Papa alobi voilà Desmond Tutu a manqué le courage hélas. Papa likambo kaka nakoki koloba lokola kama commentaire ya 1 minute là-dedans soki totali na Exode chapitre 20 Exode chapitre 20 les 10 commandements première phrase elobi ete je suis l'Éternel ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Ngana zali nzambe na yo oya bimisaki yo na kati na bokili na bomo. Est-ce que ça commandement? Non, ça commandement. Mais pour nani nzambe ati yango? Parce que nzambe alingaka reconnaissance, redevabilité. C'est-à-dire yo zalaki mombo, zalaki na kati na passe. Ngai nde mutu na longoli yo. Alors il faut au kangana nangai notion ya attachement. Il faut kangana nangai parce que yo zalaki na passe. Ngai nde mutu na salisi yo. C'est ça première phrase wana. Exégèse nangonde awana nzambe alingaka asalili yo malamu o kangana na ye. Yango na nkolo Yesu atuni bato wana ba lepre wana ba 10. Ah menga na salisa ke kaka yo moko moto zongi bongo ba mosusu ba yete pona nini. Manque de reconnaissance. Dedikamo wana papa ya solo na date pe anniversaire lelo biso tozali nango. Pasi ezalaka na biso mingi tozalaka reconnaissante. Yango wana likamo ya tata Simon Kimbango eyeli kati na biso il faut biso tozala reconnaissant. Moto alobaki yango oya longoli bino na kati na pasi il faut bokangana na ye na kati na Bible ndenge balobi ba Levi tango Jacob azalai kolinga kaka azalai kolinga Rachel mais Léa azalai kolinga ete mais Léa aboti Ruben Jacob azokipe ete azokipe kaka Rachel aboti lisusu Simeon Jacob azokipe ete tango ayoko bota Lévi mwana ya misata aboti Lévi signifie attachement kokangana nzambe alobi na Léa habito akokangana na yote mais akokangana na. C'est comme ça que ba Lévi bango bakangana na nzambe bazalaka libota ya banganga kokangana na biso il faut tokangana na yo papa nalobaka toujours papa Simon Kimbango kiangani tata molio mosande vous êtes la dernière chance de l'homme noir mingi ba comprendre kate pourquoi moi je dis ça kokangana yo moko loba papa lobaki yao bino nyonso to bozala derrière moi. Exode 14 verset 14 bozala liboso na ngai te bozala derrière moi kokangana na ba Levi. Donc biso ba kimbangiste nzambe na biso balobi kimbangiste
biso nyonso to kangani na yo moto moko yango na papa diange na alobi awa mais kimia ekoti mpasi nyonso tozomona eza nango lisusu te pasi ezali kaka papa osoulever likambo wana parce que toyebi tokangani na yo te tozali bomoko na yo te soko tokangani na yo penza kimia ekozala nango facilement ndenge toyemaka nzembo mangoma maso mayokana batambola nsima na yo enkolo kimia mabota bakonzi banso mayokana batambola nsima na yo enkolo kimia mabota kitisa kimia mabota mazali kolela na yo omoni donc nzembo kaka banjelu nde bainspire bapesi nzembo wana soki toyebi yo soki tokangani na yo mais kimia ekozala yango wana na tolobaki dimanche papa diange na atomolaki maboko na likolo alobi na mboka oyo nani akondimela ngai yango wana biso to répéter yango lisusu papa soki tokangani na yo soko yo salisi biso kokangana na yo kimia ekozala mangomba nyonso toyebi yo bakonzi nyonso tokangani na yo ezali nango na kati na Bible balobi na Osée, je crois, Osée chapitre 5 verset 1 à 3 et puis Osée chapitre aussi 6 verset 15 balobi kunani na bi 3 jours kaka en 3 jours au redresser situation moins de 3 jours eza nango likamba mpasi te ndenge papa diange na lobaki soki kaka na ngai malikamba oyo moins d'une semaine esesili nango mais nani akoyebanga nani akokangana nango Ram Yeron, le premier ambassadeur d'Israël na Congo, na mboka na biso, nommé le 11 novembre na zalaka na date wana nyonso na mutu. 11 novembre 1960, nomination à Ram Yeron comme premier ministre d'Israël na mboka na biso. Premier ministre wana avait pour mission de vérifier makambo nyonso ya tata kimbangu ndenge bango bazako yoka yango na musika mboka edu indépendance po bango pe badu indépendance kaka na tango akoya na yo tata molio monsanto depuis 1917 Ben Gurion bazalaki kozonga na Palestine par petit groupe na 1947 papa diange na sali accélération et pour Israël reçoit l'indépendance le 14 mai 1948 natango yo tata molio monsanto oye natango aboye yankolo yesu ya malabi balé bazalaka reconnaissant chaque fois que bazalaka na problème bayaka kaka epana nzela mosusu te et Ram Yeron na lobi boy ayaki na kimbanseka lobi boy biso na Israël kolo yesu ayaki kuna mais bankoko na biso bandemelaki yete biso bajuif to moni pasi tango esa koloba bongo papa soko alobi okoyoka plus jamais ça yango nomona ka Israël ba parce que prépara ka pause balingi makambo wana ezongela bango lisusu te abibe biso komona nano yo Hitler akokamata nzoto na biso baza kosala banzoto basavon na nzoto ya bajuif bosukola bajuif basuki oyo ya bajuif o bajuif na basuki ebele basi bakosa na chambre à gaz basuki ya basi wana nyonso to basali ba matelas les généraux d'Hitler dormaient sur le matelas où ils allaient faire na basuki ya basi ya quand soko lobi on n'a plus jamais ça faut ça là passe au monde baninga baleki ya balobi moto mwindu bazobete film makako ayebe makofi mais il faut likambo wana il faut to le plus jamais ça ayeko baki salobi tala ba conséquence et la kibiso ta kozanga kondimela mais bino bato mwindo soki bondimeli tata Simon Kimbangu te bokomona mpasi koleka biso ça c'était Ram Yeron bokomona mpasi koleka biso yango na yaki awa na nkamba tango aye na nkamba atali nkamba oyo nyonso to na ba montagne alobi
nazali na esengo na moni esika Yerusalem asika kotongama. Adjongi epai na bango l'année qui suivait en 1961, c'est comme ça que papa Daniel akenaki na Israël est invité par le gouvernement d'Israël papa. Na kota kunate. Mais likambo ezali awa tokangana kaka na yo. Soki biso nyonso to bakimbangiste, c'est-à-dire balevi epai na bato mwino ndenge na Congo bazali kobenga bango balemba. Les lemba c'était les prêtres du royaume de Congo. Soko biso nyonso to bakimbangiste particulièrement dans le bamakamu soste. Soki to kangani na yo papa na lobaka yango les larmes aux yeux. Soko biso nyonso to kangani na yo bato mwino to kangani na yo en 3 jours onyo soto ezako lobama. C'est fini ezalango likama moke. Kimia ekoti moto mwino azongi na place na ye ayambo na paradis terrestre. Na komba tata mwana molio monsanto. Merci papa Elebe. Okoki kozonga na yo to découvrir makambo ebele. Mbotama ya papa Kisolokele. Pande kona biso pe ya chorale papa Kisolokele bazana ni loba ndenge nini chorale ebimaki esika bozali bokota na kati Noele tozali kozela bande kona biso ya chorale papa Kisolokele makambo elobami awa oyo bane kosala na 1970 makambo bakisi oyo ekotaki na nkamba sikoyo ezali te toza mayele tozotiaka yango mpo toza mayele papa Ditonse mpe azali témoin ndenge na sitaki kombo na ye wala bango deja bazalaki nde awa na nkamba bana mike opesa ye micro asala témoignage makambo oyo bakake bande kobeta na nkambo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Merci papa Mfuma Mbanza na kopesa ngai maloba ezali kaka mwa témoignage ya moke ya likambo oyo papa lobi ya bana classe babandaki kobetisa bakake dortoir ndenge basalaki wana ezalaki na 2 places babandaki kosokolela oyo tobandaki kobenga na ntango wana grand bassin na petit bassin. Grand bassin ezalaki mpona baélève nyonso bana na premier COT na 4e. Alors petit bassin nde yango bamikolo oyo ya 6e des humanités na 5e babandaki kosokolela oyo toyebi kilo bango nde bazalaki likolo ya mai ya tunungu na place wana virage ezali ndenge mai ya tunungu etondaka soki mbula ebeti ebuka mabele rive de mur. Alors libanga moko ebimaki wana na libanga wana nde esika labo na bango ezalaki tango tozalaki bana mikeso tozosala pêche tokoma wana omona bazwi mabele moko ezalaka neti chaud sous forme chaud ya mai basala croix moko ya monene peut-être 2 mètres ou bien 3 mètres comme ça. Alors esika wana na libanga wana nde esika babandaki kwende salela ba invocation na bango soki tozosala pêche tala mwana tozana na niveau école primaire so tokomi wana po bwaka maison osobanga ta musoko zwa mbisi oyo balamba déjà ou bien ndenge ba mystique na bango ezali donc tosobanga so tokomi wana yo pêche atenga na tia wana te po tozotala croix wana ezotala biso ta mususu bazali lo chaque fois soki ba lingi mbula eyindi bakiti wana bakebonde na ba médaille na bango ba bawe ba catholique balataka wana na bakingo ba chenette wana ezalaki wana tobane kokuta ngo wana donc bane kopesa biso kobanga donc pona likambo papa Mfuma Mbanza lobi ezali ya solo biso to vivaki esika wana na kanisi papa yango nazalaki nango na komba tata mwana vitamine santo. Amen. Merci likambo nyonso ezalaka na ba témoin lokola yo ozalaki témoin eza malamu yango tozo kosenga ete na kati ya Yerusalem soki na 1990 papa yange nazongilaki likambo yango totika mabe wana na mukolo na yenga ndenge maloba papa Mfuma Longo ezalaki abandelaki akoloba ete Sodome na Gomorre azwi exemple ya Brazzaville, Kinshasa, Luanda
tolandaki to tolandaki te nini etumbaka bamboka wana masumu masumu yango nde etumaka bamboka wana yango biso toza bakimbangisi tozolanda nde mateyi ya papa soki bapapa baza korepete yango elakisi te likambo ezali totika soki totiki te tokoya kozika Choral papa kisolokele topesi bino nzela. Kimbangiso ye Kimbangiso ye Kimbangiso ye na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo batata ba mama bana oyo babengi histoire eza kosama na makolo na biso balobi témoin ya Nzambe moto témoin ya moto ye moko tata Nzambe boye te hein lelo toye liboso na yo papa po ya solo yo lingaka na mawana yo na bolingo na yo le 10 février 1985 na mboka mipaya na Belgique na ville ya Vilvoorde yo papa Nkuluntu olingaki bana na yo ya jetiki bana na yo ya dirigeant bana na yo ya faki bana na yo ya flûtiste to utaka na ba groupe ebele to sanganaka na groupe moko to mipesa kaka bana ya Paris pokuna na poto na lero wana choral moko ezalaka te faki pe ezalaka te nde to sanganaka liboke te kokotala papa Nkuluntu ezalaka mokolo ya yenga le 10 février 1985 na bawana na bulingo na ye bana ne basangani autour na ye atuni biso motuna choral eza structure ndenge nini to pese yano papa toza na biso organiser te alobi na biso bozonga pa ebo wuti obongisila ngai choral oyo bo organiser yango ngai nazali baton moto ya longwaka bitumba bino pe bosengeli bozala ndenge wana le 10 février 1985 papa Domini liboso na yo yo zali Nzambe ozali mawa ozali pe bolingo yo zali nde bandeli pe suka le toyoki maike lobami ne sikoyo toloba sunini to moni zali chance na biso po tozali témoin ya likambo munene ya histoire na yo papa Simon Kimbangu biso tozo rendre yango témoignage choral papa Kisolokele yango na papa na mokola lelo tokoloba mingi te toyoka ko renouveler alliance na biso pona lero to fukami a papa liboso na yo bana nyonso tu kuna na poto ba fukami baza ko landa na télévision ndenge toza ko loba epai na yo Nzambe na biso kanisela libota na yo bana na yo esika bango bajwami pasi na bango yo yebi yango bongisila bango kasi papa na mokolo ya lelo na mokolo ya lelo toloba boni makanisi na biso ezongi na bandeko na biso na nord pe na sud Kivu pasi papa so doza kotala ba image na bana na ba mama na ba tata ba innocent pona biso to beti tolo biso to jui ba biso ba mikui biso ba ministre biso ba nani ba homme politique pote ba musuba kufa pona biso Nzambe na biso yolobi nini ko senga na biso ya lelo lobi ezalaki anniversaire ya choral zokokisi 40 ans ya existence to ko senga yo papa
kanisila bano ya Kivu kanisa ngoma na yo teto sengi boy na komba tata mwana pili mosanto amen. Noele. 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 Tolandi bandeko na biso ya Choral Papa Kisolo kele ndenge bazali ko fêter 40e année na bango ya existence ya Choral. To betela bango maboko. Commentaire ya mingi ezali lisusu te si topesi flair na biso ya alliance pa tata mokonzi ya bule tokoki kozonga na biso mpe tokota na ntinsani lelo ezali mardi tokoki kozonga na biso bisika toza kofanda yango mpo na ngai bafo botikali na likambo peut-être botikali na likambo eza susu te merci beaucoup kofanda pona biso merci papa ndenge osengaki biso nzela ya koyiba makambo nyonso wana tosilisi bokombo tata mwana mpe tata molimo santu. Merci papa Mbenza, merci tolani makambo papa na ntina ya nzembo ya solo ba papa